Bonjour, 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 bonsoir. Nabande kolanga surtout. Ezanga Mama Bijou d'or. Mama Bijou lelo amemeli bino recette ya samoussa. Na ça la bino lelo samoussa et puis na ça la bino crevettes. Na bandina samoussa nanga. Ba samoussa eza na ba sorte ebele to sale la kango. Okoko sala samoussa ya légumes, okoko sala samoussa ya poisson, okoko sala samoussa ya viande hachée. Donc modèle nyonso tout ça la samoussa. Mais le longa la memeli bino samoussa na ngai ya viande hachée. Nazui mai na tina kati ya kikalungu nanga. Nazui matungulu nanga na kati mikie. Nazui matungulu na kati mikie na tie. Nazui samoussa na nazui viande hachée nanga na tie. Nazui masangu na ngai na tie. Nazui carotte nanga mélangé na petit pois na tie. Na bandi ko balolango na tie mo mai mukie ko tia mai ebele te. Na tie mo mai mukie na baloli yango bien. Nazui épice nanga ya ngombe na tie. Nazui pe épice normal na tie. Okoko sala épice nyonso tout modèle oyo lingi soki pe ko tia épice ya ail soki pe ko tia nini na Mama Bijou na saleli kaka 2 épices. Biloko la wana na kati ya samoussa yango oyo ebeli kitoko. Mama Bijou azui feuille samoussa oyo eza na paquet parce que na sombi ko somba comme pe na koki ko sala ngonga moko. Nazui feuille nanga moko ya samoussa. Tellement ezala ya kolemba mingi, eza vraiment fine quoi, eza mukie trop basala kango mike donc so osalika faut pas etoboki. Ya bébé molebe, ya moto na Belgique, batika yo ya efoloko, ya moto, ya bébé sala. Moni ya bébé, ya saki que dans lobi na sala lelo samoussa et puis na rolakisa ondenge ni Mama Bijou asalaka samoussa na ye. Mama leki mado spaghetti ngolo sale bominga glave. Yango nazo lamba. Mama Michel badilamba. Samoussa Mama Bijou yango. Nazo la seigneur de linga na kanga samoussa na place est déjà propre. C'est ça. Nazui maki nanga, maki moko na toboli na pasoli, na tie maki nanga na sani ya mukie. Maki yango do ezana jaune d'œuf na oya na bazei wana pembe nyonso tu na tie na kati. Eloko oyo bateka yango na ba magasin. Esika ka bateka ba biloko mingi ya ndako kwa. Donc c'est ça. Ce qui mutu azala ngote je sais pas si okuba no simba na maboko na elite mais nga na sale la na pinceau oyo. Nazui pinceau langa. Na komi kolandisa maki na ba coin nyonso tout. Pas nyonso tout mais na 3 coins oyo. Nazui maki nanga na tie. Nazui nini nanga la salaki ya guemise. Donc ils a guemise parce qu'ils appellent légumes. Carottes, petits pois, masangu et puis na viande hachée. Ati matungulu na kati yango. Na tiango na coin. Batu mususu basa soko lingi pe ya pilipili okoki kotia ozu pilipili pe otie osali oya pika. Viande hachée nanga yango na tia na kati. Na bandi kolinga. Na bandi kolinga. Viande hachée nanga on a sala ki mélange na ba masango. Na lingi viande hachée nanga. Dali Nogera tala ndenge ya Bijou kanga samoussa. Ya lili besa oyaka jour moko monika ndina okanga samoussa et puis otikala nango libela na moto, c'est ça. Samoussa nanga na kanga oui na koko sala ta 5 paquets de 40 na journée. Samoussa nanga yango yo. Na kangi samoussa na sala sous ata 2 3 et puis na la kisi binonde na sala na sali crevettes nanga simple.
ba mama bolingo ba mama ya groupe nanga moko na lela bino makasi. Donc merci l'année bozo partager ba vidéo nanga bo partager ka yango bo ebisa ba ba s'abonner et puis bo tsaka ba j'aime moi ba commentaire et ça l'aura bien. Donc Mama Bijou azawana po na bino bino pe bozawana po na ngai. Donc naza besoin ba implice na bino parce que ba projet eza ebelé, il faut tout commencer na niveau en salle ça orphelin et en salle ça ba veuve. Donc ceux qui bino bozo s'abonner et couper sa Mama Bijou makasi pona musala et avancer. Deuxième ni na nga yango yo. Deuxième feuille na nga ya samoussa yango yo. Na bandi nango na coin yango yo. Après bu comme ça dans la kisabino nde basalaka o ya 3 wana. Na bandi nango na coin ngayo nazo kende. Masali bo na kati na teboye. Masali boye. Donc muto ayeba ko sala vidéo, ayeba ko sala samoussa te so landi vidéo nanga mbala moko ko comprendre ndenge nini basalaka samoussa na komi na coin. Na silisi samoussa Mama Bijou yango. En tout cas bo emaka ba page bo partager donc bo tsaka ba j'aime donc et puis dans les options bo tsaka ba j'aime ebele les opesa nga ba courage to komi na crevette na biso. Crevette na nga na taki mai na zui crevette na sukoli yango bien na mai ya moto mai peka ya muke na sukoli crevette na nga bien na mai ya moto parce que ba crevette oto somba kala ba supermarché wana na tie crevette na nga na kati na zui matungulu na nga na kati mélanger na kati yango pe na ai na nga na kati eza ai ya mbuma na tie matungulu na ai na tie na kati awa ngayo na tokisi crevette na nga d'abord na mai ya pamba na tie kaka épice na nga o na yebisa bino toujours ya Lidl yango ka mtu na utiliser na tie crevette na nga awa crevette yango yo ebeli fuko Mama Bijou na kolakisa kaka mateka. Batinda mamai la crevette nanga bozo mona même pas voilà. Donc crevette o salami kaka mai apa na te mai na kati matungulu na te awa na kati ai na te après na zui épice moko eza mwana mungu amuke na te ngayo na komi ko balusa mai nanga ekauki esili. Après siko Mama Bijou na kotia sikoyo mateka na kati mo mateka nanga na ti kangi mateka kwa donc mai lisusu ekita na mateka oyo crevette ebeli donc eza nango vraiment mindondo te eza nango ka crevette na tie mo mai muke na kati matungulu na nga na ai na tie na zui mwa épice na nga na tie au lieu de beurre nga na tie au lieu de mafuta normal na tie mafuta normal te na tie mateka na kati siko crevette na nga ye wana akomi kotoka soka mai esili crevette ebeli ndenge eza déjà ya kobela. Donc na lingi bino mingi lelo na lakisi bino ndeni na kusala samoussa ya okanga samoussa na ngande ba samoussa na nga ebimi ngamo nazo continuer kosala lelo il faut na sala ata 500 samoussa c'est ça. Donc ba samoussa na nga yango na kangi na lakisi bino pe crevette na lingi bino mingi bo manquete rendez-vous na biso le 19 juillet bozanga te parce que yango eza premier jour ya ba barbecue na biso ndenge ezofungwama na boutique Bijou d'Or malgré place liboso eza muke mais tokovanda ti na Prince. Donc tosi tosengi permission donc bobanga te nyonso to eleka nango kitoko. Mama Bijou aza wana mpona bino bosepela bozala dessus te. Donc ba surprise ebele ezali tozala ba jeu tombola
donc toza na ba solde na biso ya biloko osombi ebele ozwi bakado ebele donc tozala wana biloko akolia ekozala ya kitoko déjà mama leki mado spaghetti nde tozoloba boye kala mingi te ye azokita bakopine na nga baza déjà na Congo kuna mama bijou la blanche aza wana mama na biso jolie aza wana mama magi aza wana donc préparation eza kitoko makasi mutu nyonso to alingaka mona bijou d'or akomona ye kuna na Congo aza wana pona bino en tout cas nalingi bino mingi partager ba vidéo nanga s'abonner na kati ya chaîne nanga okobanda kozala dessus te mama leki mado spaghetti nalingi yo mingi mama leki ya moto donc olambi kitoko lelo mama na biso yaya na ngai bébé efoloko na Bruxelles nalingi yo mingi Michel Baldilama nalingi yo mingi ba mama na ngai ya bolingo bandeko na ngai ya basi ya Lili Dali Noguera famille na ngai nyonso famille Mosi je vous aime je vous love bisous